Et oui, c'est sur cette note que nous commençons cette émission Pambate Tokoloba Makambo etali Congo. Congo soki tokomi kotanga kombo ya Congo ezakala moko ekomi makambo ya Nzambe. Baleka bolingo Congo eza koleka de crise en crise. Na salaki ba émission na ebisaki bino te tozali na mboka oyo toza koleka de crise en crise. Molbeli na bino Raphaël Ngoma lelo na ye pona ko bandela lisolo mosusu te kasi na ningi na loba te. Na mokili soki bozali kokoka makambo te, je crois que la politique ya démission faut ekota na kati ya mboka na biso. Réunion ya conseil des ministres ya justice azalaki absent. Kasi kati na réunion na balobelaki makambo ebele pona kotala makambo eza oleka na kati ya mboka. Makambo ya Kivu eza ko intéressé ngai mingi. République ya lokuta balingi babanda kosala kuna. Mais nyonso wana ndenge tolobaki na ba réflexion na biso yali kaka que bato bamekaka magie kasi bakokaka na bango makambo te. Bato bakangemi kuna, bato babandi kokangama, donc vraiment entre-temps na bangambo mosusu bato mibale bakufaki na Kinshasa ba assassiné 3 personnes. Donc mboka ezali na insécurité totale. Insécurité wana ezali pona nini? Ezali kaka lolenge politique ya mboka ezali kotambola eza kosala que bato bakoka ko vivre na pasi oyo tozali komona. Donc bato bazali kotala Félix Tshisekedi bato nyonso miso sima ya Faci Beton Faci, mais Francis Kalombo alobi ake bato bakobenga Faci Beton lobi bakobenga Faci Chiffon Faci Makayabu. Alors Nayango, qu'est-ce qu'il doit faire? Tolobaki mariage impossible entre FCC Cash. Balobi bango babi tolingi état de droit. État de droit yango ndenge nini komi il y a 2 poids 2 mesures. Donc mboka na biso ezako vivre na 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures pour nini parce que bamsusu bazali kangamable bamusu bazali impossible ya kokanga bango ba non kangamable na ba kangamable bazali. Beaucoup limbisanga terme wana na kolobata musu terme existaka te. Mais en tout cas, nous comprenons que bato mususu bakoyi kokangama bato mususu bazali bakangamaka te. Na yango bandeko babolingo tokoloba pe nini na makambo matali mboka. Ndenge mboka eza otambola toyebi que mboka eza otambola malamu te. Na ba mboka epai na ba frontière nyonso ya Congo, bangolais basi bakoti bazwi mwa ndambo, côté ya Sud Soudan bakoti bazwi parti na bango, na Zambie na Tanzanie epai mboka ekomi bato baza komeka maji na Angola, oh là 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 là. D'ailleurs KMBC Kenda. Bon, ça c'est ce qu'on raconte. Mais qu'est-ce qui se passe quand dit le président de la République bato balingi ba ka président de la République aloba. Mais to comprendre que Faci Beton azako lela mingi kolela na ya azolela sima ya peuple. Azako beta tangwa sima ya peuple. En tout cas peuple congolais bale ezali na camp ya peuple. Peuple esengeli akota na masolo akota na esprit ya président de la République pour comprendre eloko nini président Félix Tshisekedi alingi abetaki discours na kobetaka discours ya 30 juin soko tali bien aza koloba na peuple ke makambo ezali na camp na bino ozomona. Donc na yango biso banso pona ko soutenir bato ebele baza ko soutenir Faci toza omona déjà ralliement ya Lamuka ezali toujours na nini. Mais moi makambo eza koloba masima que Fayulu aza peut-être na kambo susu, mais non. Ce qui tolandi na esprit ya Lamuka ndenge pende ezali peut-être kaka po bazana confinement na États-Unis, peut-être tout ce qui bazongi lokwa bandi kotinda ba avion, gouvernement bandi kotinda ba avion, to monaki bato ya Dubai bayaki, bato ya Dubai bayaki, bato ya Turquie bayaki, bato ya Afrique du Sud pe bakomaki. Donc bamboka na mboka gouvernement za kotinda ba avion pona kozwa bato bana mboka bazonga kati na Congo bakangamaki na makambo atali Covid. Likambo ya Covid ekomi kosala soni, Covid-19 eza kosala soni na kati ya mboka Congo pambate
et l'Obami te Namboka Congo déjà 60 millions, plus de 60 millions de dollars et pesamaki na kati ya badon. Kasi gérance na yango tolobite Congo ne déjà makambo ya ko gérer mbongo babi en tout cas et arwana biso et pesaka biso problème. Donc c'est comme na makambo ko gérer mbongo muyembe balobi te crédibilité ya muyembe ezali vraiment bafoué comme vraiment kokita. Yango to monaki Papa Mukwege, notre ami Mukwege, a lombaki na groupe ya riposte ya Covid. Pona yango, ce qui totali, ba ndenge baza ko gérer parce que dernièrement, tu komona que ba ambulancier, ba chauffeur, ba salaki grève. Grève, ba salaki elingi kolbate, il y a un problème sérieux, bazo futa ma bien. Pourtant, nous avons suivi na ba tolandaki na ba bitandeke na bilili to mona kite muyembe alobaki te mbongo bapesi bango ezali mpona kofuta bato bazali kosala misala c'est-à-dire ba docteur na ba personnel médical. Alors mbongo ezali kosalema nini ezali kokenda wapi ekozala ekoleka ndenge nini. Donc on voit bien qu'il y a un problème côté gérance toujours na mboka Congo. Bande wa bolingo soto bito tala makambo ezali koleka na mboka ezali kopesa pasi. Crise balobi te ba pesi lisusu nini balobi ke basali lisusu mois état d'urgence babakisi mikolo lisusu 15 jours. Ah bakobakisaka état d'urgence. Siko état d'urgence au bakobakisa ezali par rapport à Covid to par rapport à crise politique eza koleka na Congo. Tango bakamba crise politique ebandaka wana batambo mwamba na ba mama mabunda bato balobaki ote ezali na ezabongo te. Mais sikoyo ba crise politique eza ko bakisa makaka yango kaka crise politique be so crise politique esalami oyo kao te basali susu nini a état d'urgence. État d'urgence ekokenda ti wapi. Alors nakolandaka ba politicien bango moko baza koloba babite Félix Tshisekedi a un intérêt monene ya ko se désolidariser na FCC. Oh bamsu babengaka FCC. Ngaso na bi FCC na mwana na salle de sumu. Donc je préfère dire FCC. FCC ezali bongo mariage o basala na cash wana. Mais ata bozolo ba a se désolidariser. Bandeko ba bolingo. Li solo bango ba betaka carte bango ba beta. Biso toyebi. To na carte wana ba beta boyebi eloko Félix azwa to caché nini azwa pona ke andima makambo wana. Lelo so ba ko potana bango na bango ba potana. Ah tokim ko kasu balobio ezali makambo ya ba suspendre moi mukena no makambo ya loi sakata na minaku ba beti yango moi ba sursoir yango c'est-à-dire ba tindi yango ba kozongisa yango na septembre. Pourquoi ne pas éliminer ça directement au lieu que ba sursoir par le bate ba kozongisa susu discussion yango na septembre. Bande ko ba bolingo match eza mabe. Awa ba kutanaki na ntele kuna na ba médiation ya ONU ya MONUSCO a commis ça la médiation. C'est-à-dire, ce que moni batomi balé basé ko solo la pe ba komi ko beta na moi ba karato makamboze ko kenema be. Talaka déjà mi so lobaki yeme ba beti mukato azalaki te na kati ya réunion ya conseil. Na réunion ya conseil azalaki te ni ko lobaki il y a un sérieux problème. Ezai ko monana certainement ba to bazolo ba ka démissionner mais non. En réalité, balobi na ye a démissionné pona yango tozela totala soki na mikolo ya mais ayebite eloko ya kozela ye soki a démissionné peut-être et comme poursuite judiciaire. Mais poursuite judiciaire tonini est-ce que yeme ya ko intervenir te ah ba comme ko pesa ba tomso ba komba ba yeme. Bon. C'est la vie, c'est comme ça la politique congolaise ezali bongo ba yeme bazalaka ba rais bazalaka ba Shinarambo bazalaka ba Fachi Beton éviter ba mungu akalonda tout ça bani bon ngape to nazango mais bon sikoyo voilà tout ce que je voulais dire na masolo na telemela kibinawa ezalaki kaka pona relaxer ça ne va pas, il y a un ça ne va pas dans le ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on dit? Bakonzi bayebate peuple mukolo ako kota masolo wana vraiment à 100%. On aura des sérieux problèmes et je crois que kozala lokwa ouragan oyo na yebite nani yango akoka kokanga tsunami esalati tango esilaki yango moko pe esilaki yango moko. Donc bandeko ba bolingo lelo nakosukisa awa na note moko ya un peu comique.
nakoloba likambo Guigui Luminuku alobaki nakolakisaka photo ya mwana na ye alobi bapesaka kaka oyo bazali na yango. Bokende na Facebook ya Guigui Luminuku botala ba photo boluka koyeba eloko nini Guigui Luminuku apesa mwana. Baneko bolingo na pesi mbote na bayebanso bana Manchester nyonso, Santa Sarajevo na Kinshasa, mbote na yo Blaise Simbu juste à côté. Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, Kevin Kinsi, mitano yango wana balobi, empoitant, bazaiku, tia songi pembeni, kasi bokolonga ngaite. Raphaël Ngoma molobi na bino nde tokutani mbala sima. Mais tokosukisa na bonne note na bosa na kaba jumelle na ngate Timba Musei na Nzozi Musei. Papa na Alda, papa na Patricia, papa na Anji Ngoma. Petit Raph na Pointe. Raphaël Ngoma, je vous dis au revoir et à tantôt.